ça y a venga juste je vais mettre ma soeur avec na la botola Sami Mokili Mao la botola la belle on fait bien pela maya on touchi on va mettre une soirée on va couper petit petit ado abeta kineti azopoata siko fia bazo alikuwa ni bishopa moko vraiment on va ça yakuta auto ça va dinga ngana dinga ya dinga ngana dinga na boya c'est tout ça makama ah oui il était le sona yesu asali direct na komona na yebi na yelo kote na sosana na pete na yepete na we baka ko ta emission ya tendance na sali na gneso para bango passe ya bauta para bo salaka na utasa fio mo tesa wana ta bomida uswa mita mwiwa après moi sali direct na komona ngana obisa mo na kin mo sa style de la Grèce après moi sa théâtre théâtre donc avec ma solo moko na oui boye banita bo na yebi était to solo boye yina sonete soa labila ina msala batinde ne video wote na kuna doki mimi zailo abiswa kitivanda ajia bisa basekela jani yesu bafeta cha azobe so yo ka so le la poche na so isa mwasi moya théâtre be na Grèce na sala ba photo da biso mi bien na privé na sala ba photo mo tsamu yi déjà mo sala tiba photo na Grèce ko ngana obings bande est-ce que ça se va bikolote donc ça nga te mo wuti usali pa video vibe na kiti ngai yazo isa mwasi moya théâtre ala na Grèce ça va photo après ngana so na photo abi bisa photo ni so mo sala théâtre na obings na Grèce kwa ko sala somo dinga oui ça ko bien la photo bien la photo donc vous avez dans des spot dans mokia mokia hiyo ya pesa mo pesa na wana aje ba ugabi de ko se logo mo ya kokoko hiyo sika difunga ke timbila yaka ngasina kenda vraiment je vais faire pour et pour vous acheter donc avant de ça il comme ninga solo la ninga vrai beaucoup tambo toka mbongo te hata bai yake Dubai kuna sombo na yafa na kimya wanye wasuwa 50,000 ba 30,000 aka lele dia za 4 boy ese so 7,000 so na kimya yeye ndio sasa reputation mtu sasa vile logo te pour le mtu mote ungo ndio na problem siko ya mama na ngana osola na fa ikuti na oyo kana ngati soko sala emission de matindi ona mwasi na yebe lo tira zena musala tamona ka bato bandu omi ga sala emission alobi ki yoza zo bazwa kiti fanda ya ko ba vita jani ko tunda c'était dit yende la jeune avocat il paraît que celui qui a fait la jeune candidat le azo ki mangai aza fimo be théâtre azo be c'est déjà ça son adresse mama na fala ka chena ngam kina sana mo ka ba ko finga mawa ko finga isaka nanga par rapport ya live media salaki ana sa chali sa ya fait moi ça la pizza ABC rappeler la répondre la routine de l'autre et ça la bien ma casse peut-être que libérer ngai pe la problème kama ukende na ye mais soki bozo c'est la question ici là on va obéir ngai là na obenga ngai yete yipo ko di mara mailembe et ça qui par rapport ya live au mida salaki là basi ba bandi sala ba live basi ba bandi ko be o suki zo lelo no lelo ko ni ya fa yo afani na live na canapé le bino mbala ensemble ko ba finga batu na mtakana afimo te ba finga yo poni ni poto yo na ina zube na sud est pour jouer c'est une sonne poser la question tout ba yi poto nzali to be ona inzala kai kona musiputi milan jilo kiti awa yeba ko ya peme na ngate neto solo boy yira sonete soa labila ina msala batinde ne video wote na kuna doki mimi zailo abiswa kitivanda ajia bisa basekela jani yesu bafeta cha azobe so yo ka so le la poche na so isa mwasi moya théâtre be na Grèce na sala ba photo da biso mi bien na privé na sala ba photo mo tsamu yi déjà mo sala tiba photo na Grèce ko ngana obings bande ko na bishop
Comment faire bon ngai so comment on a botika bo kelga na Dubai po wanie po yani mtaneni bila tufikia na po 5000 yalo ndiye wana mezo 5 so na kati po la Media hen Mida ya Mida ya Jani alobi chika kombo na ye ezopesa na mbongo te kene na Dubai kolia nyei po ya nyei na Dubai 5000 soko pusani na bamapango ya suka kuna 10000 ozwa mbongo mbala moko chika kombo na ye Mida Nzombi ya Lula akambwe ya Jani yobola Mida chika komba Jani ke kolia nyei na Dubai ozwa mbongo mbala moko pardon chika komba Jani pardon Seigneur hier sonete so na bila na msala batinde video wote na kuna doki mimi zairo abiswa kitivanda aliye bisa secret Jani Yesu bafeta Jani azobe so yo kato so le la poche na so sa moi simo ya théâtre be na Grèce na sala ba photo la biso mi bien na privé na sala ba photo moi tamu yi déjà moi ça ba photo la Grèce on va obix bande ko 50,000 ba 30,000 akale le yi za 4 ni boy Siko yawe 50,000 ba 30,000 akale le yi za 4 ni boy et ça soit 70,000 ça on est qui bien on va salaire mais si on tient ko salaire na comprendre voilà avec la fille mais les gens en dire Dubai ni on y est 5,000 pour y est 5,000 si on les dit 4 pour 20 balles 5,000 ndela nous tout est qui regarde à Dubai 5 chaba ils avaient un chaba pour le pont pour y est 5,000 pour les choses que Istanbul bien c'est sous comme là pour monsieur appelle 10 chaba Mida ke kolia poignée tika kombo ya Jani ya Jani oza suka pardon en tout cas ba comédien ata ko mikolo me comédien kota tina makila Mida tika kombo ya Jani pardon ke kolia nyei na Dubai 5000 tika kombo ya Jani Nzombe bandeko nalandi video epesinga posa oseka na seki ngabi tete tika na partager on pela babone ya biseloration boyoka réponse ya Jani répond Mida tika kombo ya Jani ke kolia nyei na Dubai 5000 po nyei na Dubai za 5000 so kiti ya Jani abiso kiti na ba mapango a CCC ba komi na ba portail po batunsu batie 10,000 po moko 10,000 so lié 4 pots ya nyei na Dubai ovoa mimba moko comme tambongo tika komo na ye za mbongo te ozwa mbongo te ya Jani waso les gens en dire Dubai ni on y est 5,000 pour y est 5,000 pour les 5,000 so les tout si on les dit 4 pour 20 balles donc quand c'est aga so lembu na mtu na ni ya wa kuma 5,000 pour y est à Dubai 5,000 ndela mkusi oli solera ba kusaba video mwe sana mtu makolo owe bebe mtu te kirika na Dubai 5 mshaba isaba ba chama kwa na mapogo kwa ni 5,000 kwa ni so que Istanbul bien c'est sous comme là pour monsieur la 10 chab mtendeni bila tufikia na 5,000 yalo ndiye wana mezo 5 so les 4 pots Voilà Bandeko, merci de m'abonner à Miss Elongation, merci de vous avoir abonné à notre chaîne. Même ceux qui n'ont pas abonné, abonnez-vous massivement sur Miss Elongation. Moi, il y a papa naye, qui a batabaya naye, il y a batabale qui n'est maman ya bato ya bana naye, moi si ya bato ya mobile naye Bandeko. Vraiment tu kolanda moi ele kaneli moko euti kolekanela pona couple ya Jani Faina mama na biso elle brine ya munene donc salaki moi passe bandeko na ngai alors ya Jani aye ko répondre ndeko na biso pe ser na biso na kati ya communauté congolaise Mida en tout cas na ba mission au salela ki ya Jani Fai concernant couple na ye ya Jani alobi tika kombo na ye po kombo na ye okozwa na yo eloko te tika kombo na ye kende kolia nyei na Dubai
soko lié 4 pots ya nie na Dubai wana 20 000 po moko eza 5 000 soko kiti su na ba mapango oya CCCC ba koma na ba portail po moko eya 10 000 donc okoma na mutu ambongo mbala moko ke oya ko humilie couple na ye na réseaux sociaux ke oya ko sala ba porke pique pour na couple na ye na réseaux sociaux. Voilà wana ezaki message ya Jani Faye comédien na biso Franco alobi yaza Franco ya bata théâtre donc Mida PR Morodo doko osala pe émission na kitoko mais kena na ona ndenga bien ke batonga ni bavena bango na couple na bango sans problème yo ko mamikela bango likambo bango basalite o eza bongo te omoni keza malamu te bato musu babeta na bango kara mais bato ka bajani minoko etoboka aya répondre squat tindi yo Mida devoir ke ko lia nyei na Dubai tika komo na ye po soko olandi komo na ye ozono eloko te malamu ke ko lia nye na Dubai po onginda mbala na vie elongola ba pasi na yo zo comprendre ololanda ba $1 ya YouTube na kombo Jani Faye na couple na ye kene na ko lia nye na Dubai po moko 5 000 4 pots wana 20 000 mba moko ongindi na vie po kombo Jani e opesa na ngoyo richesse te. Ok, message ya Jani apesi Mida. Voilà. Merci beaucoup bandeko nanga. On se revoit à la prochaine. Bisous, bye.